Bienvenue sur la RD Congo Info.fr. Tout le monde est d'accord. Lelo, c'est bien moi votre humble serviteur Grady Mouya. La pièce maîtresse c'est autre Madi Bengue de la presse congolaise. Alors Lelo Tokiti Tozali na salle ya Papa Sola na face ya lycée Kabamba. Entend déjà na zolo babongo batu bazo comprendre déjà place Tozali. Alors tu as invité na conférence de presse ya maman na biso Mimi Kumbu. Mimi Kumbu azali responsable ya galerie de beauté et d'attirance. Donc il on a des responsables nango. Alors à celle ici conférence moko ya munene lelo ko expliquer ba couple o bazana ba problème. Alors na kati ya conférence wana a kolobela 5 points et 6e point c'est le bonus. Alors on a 5 points na ya koloba. Premier point zali en ce qui consiste le lit conjugal. Donc ce qui consiste le lit conjugal on est ali premier point. Alors deuxième point zali ce qui détruit le lit conjugal. On a ezali deuxième point. Na si déjà vous comprendre dans zotanga. Et troisième point na biso zali comment restaurer le lit conjugal. Et quatrième point na biso zali le bonheur qui procure les rapports sexuels. On est allé 4e point. Et 5e point, c'est connaître les préférences et les interdits des partenaires. Donc connaître les préférences et les interdits de ses partenaires. Et 6e point, tolobi eza bonus. On a tout évité le koni na kolobi la biso. Et parmi on a to bosanité to zana ba sous-point oyo akoyeba sous ko développer. Et parmi ba sous-point to zana le repas qui favorise un bon rapport sexuel, nous avons quelques conseils pour passer un bon rapport sexuel, etc. On est allé sous point oyo ako mekasu sous kolobela biso na kati ya conférence de presse oyo. Alors on a ingénieur Kelike Lazola, ndeka to mesa na kopesa bino bilengi na kati ya RD Congo Info.fr. Tokotana na kati ya conférence de presse ya mama Mimi Kumbu, toyeba nini oyo abongisi liba na poto, nini oyo alingi aloba na ba couple oyo ezana ba problème, ba couple oyo lelo ba bongisi ba pesi conseil, lobi ba kabwani, toyeba biloko nini esala ke bakupe wana bakabwana et eloko nini kokyo sala ke bakabwana kalisusu te. Alors nyonso wana tokoyeba ngoka na kati ya conférence de presse oyo. Sans plus tarder na pesi mbote na Glody Kumanzamba Norvège, na pesi mbote na mama Emilie Nzemba na Londres, kabaka bangu chikuna les champions. Tokotana nu mami Fomba toyeba ndenge nini conférence ezoleka. On y va. Avec Armédé, combien vous gardez la patience, je voudrais inviter la salle à bien vouloir s'élever pour saluer l'arrivée, si pas l'entrée de Madame Mimi Kumbu. La régie est de nous. Merci. Merci. Je voudrais également, juste après la prière, il y aura un mot de circonstance. Après le mot de circonstance, il y aura bien entendu les interventions. Dans ces interventions, nous avons 5 points, si pas 6, comme bonus, qui va concerner la constitution du lit conjugal. Le deuxième point sera la destruction, c'est-à-dire ce qui détruit le lit conjugal. Le premier point c'était comment construire le lit conjugal, c'est le lit conjugal. Le deuxième c'est qu'est-ce qui détruit le lit conjugal. Et le troisième point sera comment restaurer le lit conjugal. Le quatrième point sera le bonheur que peut produire le lit conjugal. Le cinquième point sera le règle et interdit de son partenaire, c'est-à-dire comment étudier, comment comprendre le règle et les interdits des partenaires pour un mariage, pour un couple apaisé. Merci beaucoup vraiment la confiance pour Pessin de Convino moi si mon papa awa ezaki makambo ya kotanga te mais kaka na simple explication au Pessinga confiance wana. En tout cas, nous sommes vraiment reconnaissants pour remercier Bino Nyonso. Mais na oza nango, bakisa lisusu na oya ngai ego permettre bakime kota ya mabala.
Nandenge toti koloba ke zéro pour la divorce, en tout cas divorce ezo kasoni lelo. Nayebi ke corps ezaka na ba faiblesse nango, mais molimo pesa na pona osunga mutu nyonso a changer un peu façon kotambola na mwanda mutu dito lobela. Nayebi ke nazanga moko pete tozana docteur Nasiawa aza sexologue yepe asunganga tosala ne d'émission donné nazawa question no so retournanga o nga na yebite na yebike au défendre nga lisusu pe kolika bien na peso déjà merci docteur Nasi to mona ki eza na mwa ba défaut moko na kati o ba du peut-être bazo e matin to komika ba tout le temps kokenda na ba hôpital tout le temps ba maladie tout le temps ba peni kokonda tout le temps ba maladie ba tension ba gastrite sikoyo pendant que na bandi ko soigner ba tout pe papa na nga zaki vivant azwaki expérience moko pa na ye en tout cas na kokaki okanga ngo te na lobi ke mayele oyo azalaki nango nga moko mpe lisusu na vandi mwa batemps azalaki absent na meki komeka batraitement baconseil ndenge bandaki ovivre na bato ndenge bandaki kosoigne namoni ke répondre epa na biso tozalaki soki nazokotraite mutu soki azalaki na problème nini susi na ngai ya kati liboso ezali avant mutu wana apesanga mbongo abika nano. Pourquoi tozobela le secret du lit conjugal? Parce que lit conjugal eza compliqué natangi na bible awa ndenge bapaster mpe bazawa mpe bandeko nyonso mutu nyonso alingaka ntango aopala na mutuka na ye bakoma 1+1 mutu nyonso soki amoni batie 1 batie plus batie 1 ye ayebi ke baza 1+1 nzoka ezala bongo te oke balobi awa na bible mutu abakisa te bible eloba te nzambe asala bakalkile wana te atie 1 atie plus atie 1 mpe abengi yango ekali 1 otala mwasi moko aza makolo minene to asekisaka ye bien me na ndako azoyela o nzoto sikoyo awa tozomona ke bible elobi l'homme quittera eza kaka te soki akangi biloko na bango na ndako nde adeplace aye kobala yo nde ozokanisa l'homme akite parce que akoki mpe kozwa ndako alongoli yo kuna me makanisi na ye ezolalaka mpo bapara na ye akite te donc mutu soki akite fa kite mobimba na ye na banzungu na biloko ya ndako fe ya okoma bana yo nde ezolakisa ke l'homme akite l'homme akoki kokite comment premièrement ezala bapense makanisa mobali ekite après nsima ebandi kotinda ye abandi osala programme ndenge ozala na mwasi na ye so alali aolota deya ndenge obandi obina ndenge obandi osala deja doki aza lisusu kuna te bino bozomonaka mutu nzoto me l'homme akite na yo soki lelo peut-être kolobake mwasi aza mabe akimisinga molimo ya nzambe ngam na naosola na nzambe mwasi obanda ye nazosambela lisusu te molimo ekei ada abosani créateur likolo ya mwasi aye kosatashe na mwasi na ye bakoma un avant basala rapport sexuel lisusu boye troisième point ezali après soki mobali akite aye kosatashe ndesi après wana nde bakokoma eloko moko toli topesa explication moke tomoni mutu aosola na nzambe chaque pokwa bakutana na nzambe nzambe ayebise mabaza nango apesaki conseil moko ayebise ke eloko oyo natie awa simba na oyo nyonso me oyo kosimba te mobali mpe ayebi ke bavivaka ndenge wana siko mwasi na kati ya ndako ya libala ayaka kolakisa mabele te ni kitoko nini mwasi ayaka na changement ata azalaki na ye moko asala lisumu te abuka mibeko te mais anticipa makanisa nzambe parce que nzambe un jour azalaki na posa mokili ekoma ebele bato basala yango mona asalaka sexe mwasi asali mpe sexe ya mobali soki abanda koluka nani moto mayele oyo kofongoma misu asalela eloko wana bazakala te bamaboke oyo pupula makolo non ntango kaka moto alingi yo to azovivre no na ndako fa sentir ka changer meme bato fo balobake mobali no achange tomoni adam mbala moko alisi boyoka nzambe te nzambe ayebisaki eloko wana bosimba te me abali kokompare na bolingo na nzambe ezala siko nini na libala tozokema lembe na kasi topusana moke toclotire mpo na temps yango nalobi boye
liboso amour nanu cohésion esprit ezala na kati ya libala po ezala bien et puis botie dialogue po yango nde esalaka batu bazala bien soki bosololaka te yango topusana na obeto lisolo yo mwasi olelaka mbai na nga aza ndumba boyeboye oke koluka mama moko akumbo na sa makolo eza distraction mais nakoexplike yo moke komo boyeba mobali oyo awuti obima na oyo awuti abimi te oyebe na misu nete okanga bango yo kaka ozoyoka bien te tuna ya lobi boye yo lobi eloko mosusu yango tolingi toloba boye tosengi pardon. Pourquoi nazo continuer kosenga pardon? Parce que nayebi mwasi oyo aza na kati ya libala lelo soki abandi ba stress abandi ba souci ye azokanisa basusi wana azotia mpo nzambe asalela ye akende zwa mobali mosusu to akende ata ngola tawa okadetruire nzoto nzoto ebebaka ndenge nini basi bakomi kaka ata mwana 22 ya frigidité ya 25 ya frigidité mpona nini eza bapense soki owana libala obandi deya komikanisa yo moko na susi yebake na poko ata balobi basimba yo miri kutu bien okoyoka eloko te parce que yo oza na objectif moko ke nzambe asalela yo mpona ozwa mobali ya ngola nzoka yango basi batonda na l'église ayebeli biso bongo tokendaka kolela tokendaka kobambana soki kaka paster amoni bafilme moto banaotakakakakaka omona bafilme yo bien azobule oye azokanisa ndenge azochange basi ndenge azobika ok eza lokola azotia couleur na bandako ya bato obakiseli mwasi wana superme na yo obakisi elengi yo moko ozoyeba te ozongisi nini eza lokola osombe mutu mosusu carburant atambola na mutuka yo moko ozongi na ndako maboko pamba lelo toalile mutu evandi na pénis po mwasi aza capable ya kojoindre même dans la préliminaire asoki stratégie eza omona bimisi epuis osepeli epuis eloko mongusi azopekisaka teke moto abota akobota na ye mpe kozala bien soki kaka obongisi esprit donc vi na bango mobimba to environnement nyonso eza bien mais ata meme na butu nazongela eloko eza na rapport sexuel moko te oyo ekoki kozala soutenir na propriété parce que rapport sexuel esalamaka na maboko esalamaka na munoko esalamaka mpe na kati ya basexe na biso donc surtout mwasi premièrement eza na environnement na yo parce que bakoto wana tokopesango vraiment bapapa te basi nanu fo kobongisa na mbetu na yo avant obongisi sexe na yo kitoko nettoye yango manzaka biso batoli kotiata biloko atuka fo koverifie na kati lelo babimisi biso banini ebele tokoki kopakola okoki kotia yango meme basavant liquide avant bamosusu yango tozoloba bolingo bazoka bolingo bazoka ekontinaka te mais bolingo ya bombo ntango bombo esili mposa nango esilaka te soki bombo site esili wana rendez-vous na bombo babwakaka bombo te babwakaka nde bazoka donc toyeba kogere babolingo ozogere bana mpo obebisa mpe lenga o te parce que mokolo okoma na tension to gastrite wana o glycémie na yo ekomi bokomata soki ndenge nini kokanisa te ke mwana kokomprendre yo oza na tension non mwana okomprendre yo te ke oza na tension nga mpe ezalaki foti na nga te eza bato bakosenga ezalaki bakamarade mosusu komona abandi koloba te eloko nasali na ozongela ngo lisusu soki oyo ntango aleli apres avant kolela tokoloba ozalaki nango na motema bozwakasa botala loba neti botala na moto akokenga te okomona kaka mbala moko esprit ebandi otinda yo banzoloba apres avoir koloba nde omonaka molimo asoutien tolobi tobengamo molimo osantu te mais eza esprit oyo etambolaka na kati na biso okomona ebandi kosala mosala ekoyabanga ebandi kotombola liboko na yo yango moko eske yo tosimba okomona molimo etomboli loboko ntango mosusu epusi mutu na yo etuta munoko
il y a un qui va dire continue, il y a un qui, ce que le monstre a rapport sexuel, il faut savoir le coup aux autres volés. Organisateur, on s'est dit pour la moto. Bon côté. Il faut ça la logo la avion. Aux autres malem. Les autres qui ne malem avant évoluer. Le lobby interdit. Na mutu adusola. Donc on a ceux qui moulent, ceux qui guerre. Non. Le lobby tout ça avec conscience. Mais c'était esprit humain. Au moment où les bandits pour fonctionner, la carte à Bali, les bandits continuent d'ailleurs créer des gars là, après ce qui bilou à Congo. Est-ce qu'après ce qu'on a force en dame? Là, on a dit que la carte n'a pas sagesse, l'intelligence, et puis elle est capable. Donc, le monde qui est une émission pour la salle, papa, il faut contrôler la carte. Pour ça, le rapport sexuel, il y a besoin de comment rapport sexuel à bazo? Il y a un dos de babolinga bazoka. Yo na posa kaka yo éjaculé. Ceux qui kaka yo mati basimbi pijina yo, on a posa kaka pouvoir. On doit contrôler partenaire na yo té. Est-ce qu'à jouir ou non? Dès lors que tout ça la lelo, moi ce goka akende ki wende. Akute na jeune mo ba tetia ou mena simbi mamili. Mais là le vélo moko. Si vous changez votre position, ça passe. Ceux qui ont lobby pour changer de position, attends, ok, comme ça passe, que l'homme n'a pas de position, pour le battre. Mais il faut se connaître par un partenaire normal. Nous tous, nous avons un moi si, que dans le cas de l'Iwana, pour bandi en gros, moi si nous tous, nous avons bien peut-être dans ma belle naïe, moi si nous tous, nous avons bien, il faut qu'il s'allie pour nous comme la chaîne mignon, comme si on était à la caille. Tant que nous sommes à la chaîne, il faut le caca. Tant que nous sommes au bout des missions, je me retourne aux autres. Tant que nous pousse à la pousse, donc on va presque comme ça au crier. Il dit on a vécu. Elle est bidomini. Il tourne dans le bas d'un yélo comme moi, je vous cabine, Moussala Nyon sur le Mossal. Faut ça la nom à l'âme. Moussala Nyon sur le Mossal. Même aux autres travailleurs, même aux autres lingans. Il fait par roter mes bazorates. Moi, je dis pour vous, on soit déjà chou oyo. On s'est dit un mélange na ail. Pour la diabétique. Et puis, il y a d'autres qui m'appellent même attention. Ceux qui aujourd'hui, les corps au même 6, aujourd'hui, attendant 20 feuilles à Wayachou, par demi-verre. Et ça passe si, pour moi, la glycémie, la yo, et ça qui n'a déjà 3, c'est pas dit qu'il y a des mini-licolo. Au moment où il est au côté les mamans, il y a un traitement. À part, il y a un mot, les appels sous la donne, il y a dit que Badoumi qui va aider un mot. Ce que j'ai dit, oyo, il y a un mot fait au kati, mito au bibalé, au tir un mot même 4 ou 5 qui n'a qu'à verre. Au moment ceux qui ont boutou les lobby na tongo mélango même des par Congo aux huit en mot à tapa ba fait quand à 7 à 8 au douti en mot aux huit quand mai na au gamoni au tien na kopo aux omela on les en cadeau la pessi aux omela les apona bateau bazaka déranger na gastrite et go sunga peyo au monito zape na pamplemousse. Pamplemousse, il va habiller, biloko, comme la consommation, à part moi, j'y automélie. Et ça, la fille, mon pire, j'y vais qui billet, il y a couple. Dans le pire, j'ai ça pour nettoyer mon yo. Au sokoli colonne yo, aux huit, les bouteilles, les au biba, au caboli, au 4-4, premier tour, au salé, le reste, au salé, après 2 ou 3 jours. Au tiré, on a poire et puis au pousser la nuit. La pourquoi ou bien à 5 heures et ça la tout bien. À part il y a un mot, n'est au spécifique pour nous ça c'est la bonne fête na bouton le logo tala na bobina moi si le roi kilo c'est canal on te si bonne fête na ba marié nyonso ata bozo mselinga merci te. Merci. Donc on a fait quoi ça à te mettre. Film papa. Ils sont dans un problème limité.
te nakanisa basi nyonso bakoki koluka pharmacien na biso wana na mpe bovole apart yango emelamaka nyonso butu moko opération eza pressé te soko melangotaye donc il faut melango malembe obongisi terrain lelo botala na bosika na bapardon obongisi terrain malembe papa bazomela fimbu na ye après avoir komela fimbu akokola examen mais 1 heure du temps même 2 heures soko okoka po yango ata oza impuissant febikisa yo na kutu wana eseza wana mutu bajete bao baza wa baconsomateur ya fimbu bayebi nazala commentaire akisi te balingi kumbu bayebi soko dirige na milite ozwa mwasi ya ville moke ate bandaka olala na pirisa pamba esala nzoto parce que nazofete 25 ans nalinga kogile te parce que eza péché mais na yebi te na sali bate soko dirige omeli to ana faiblesse sexuelle ndeko na ngai tomoni yo na kati ya conférence oyo toye lelo ya mama Mimi Kumbu par rapport ndenge oyoki ba conseil eloko nini yo retenir na conférence de presse oyo bon na sebeli na ba conseil yo mususu eza bali conjugal bana eza bien parce que mingi bayebi yango te esungi bango na ndenge bayoki matin wana alors tomoni bapesi bakisi tomoni yo pe des choses à bakisi kisi nini oyo zwi wana bon namoni kisi moko ya fimbu babi eza bien pour la force ya mobali ke mobali so akoti na mwasi akozala desite akozala direct yango nasepeli nango liloba suko koloba nini mpo na conférence bon nasepeli conférence oyo ekondaka chaque fois presque nane asala yango me mwa mingi mpo bato mingi awa kishasa bakoki awa te mais soki azokende na bacommune azoleka na bacommune ekozala malamu. Ok, merci beaucoup. Bonsoir maman. Bonsoir Yaya. Yo pour participer à la conférence oyo ba tel sibiso par rapport à la vie conjugale. Lilobani okolo ba pour la conférence. Bon, pour la conférence c'est l'équipe malamu ba tel sibiso ben convenir belé tout monde a kaka to ba répéter maba le belé pezo kufa kaka ndenge mama ucholoba. Mais au nyon salobi lelo eza makambo tozo vivre na ba foyer. Conférence c'est l'équipe malamu nzamba pambolé abakise mayele belé. Po biso pe mabala na biso etambola malamu. Tomoni bakaboli bakisi est-ce que yo pozu kisi? Ba pesinga ya papa lokwa na yaki single to papa yaki te na zweli fimbu na zo memela. Mais par rapport ya ba conseil epesa mi ozo croire nango vraiment que c'est vrai? Non, na croire nango parce que to landaka ye. Tant to comité lelo na suka kwa na conférence c'est que to monique musala neza malamu yango to lakisi bolingo ya koya po biso peta on to banda ko utiliser yango epesa biso susu ba résultat malamu na ba foyer na biso lilo basuko ko loba nini na mama Mimi o asalisi conférence o bon lilo basuko ezali ke nzamba pambola mama Mimi a continuer ko bakisa e mayele po ete azo sunga ba couple na Congo na Brazza partout au ba cabinet na ezali nzamba pambola. Merci. Mbote ndeko mbote tokuti lelo na kati ya conférence o mama Mimi asaleli biso okoki oyebisa biso eloko nini oyo bénéficier na conférence ya lelo. Vraiment conférence ya lelo ezali conférence moko na bénéficier biloko mingi parce que na banda kolanda mama Mimi na radio RTVS. Alors c'est à partir de là à inviter biso to ya lelo poto ya ko apprendre ba réalité par rapport ya vie sexuelle ou secret ya lit conjugal. Est-ce que makambo mama Mimi a lobby awa eza vraiment makambo tokutana nango? Ezali makambo ezali fondé par exemple lelo oyo to découvrir que non na vie sexuelle il y a une alimentation propre pour na mibali pour azala toujours makasi ndenge nini okoki kosala rapport sexuel, quels sont les préalables oyo ezali avant bosala rapport sexuel. Moi je pense que c'est une conférence très capitale et édifier biso makasi pe to apprendre beaucoup vraiment to pesier ba félicitations et puis à continuer na initiative wana pour que est-ce que bakisi o apesi biso lelo eza bakisi mo eza vrai okokoza pe na ba témoignage bakisi wana? Oui, bakisi wana il y a des gens on ngana yebi bazo témoigner par exemple film wana na ba pirge wana
Donc même si tu es aux en faiblesse sexuelle, dès que vous prenez ça, mais le mieux serait de venir suivre les traitements sur aux en faiblesse sexuelle. Et ça force à journée mais il faut se faire soigner au lieu de vraiment traitement pour qu'il disparaisse totalement. Mais ça vrai et vraiment on a confiance à ça. Merci beaucoup. Merci. On commence à partir de cet instant. Personnellement, je n'ai jamais vu un peuple plus nombreux comme ça pour suivre les enseignements pareils. Tu as la vie des gens entre tes mains et tu as notre bénédiction. Tu dois aller très loin. Trouve ici des expressions. Je vais te donner un petit cadeau. Sabiso, est-ce que vous réussir na objectif na bino ou bien vous réussir? En tout cas, les lots, ils sont sengo mingi, nengi olobi, to bengi saki bande konyoso, ki chasa mubimbezala kiawa, pona kolanda maloba, mateya, pe misala maman mikumbu. En tout cas, en termes de réussite, nous avons ça les acquis débordés. Batouba zangi même place à Kovanda. En tout cas, na pesi bango merci mingi le quoi va répondre présent. En tout cas, l'objectif est qui réussit parce que nous avons moni batouba poser ba question belé, batouba zu matéa, batouba sepeli, batouba meli parce que avant était anniversaire na il faut koye Mbappé. Voilà tout ce que nous pouvons dire. Ce qui totali ba kisi bo pesi batu. Bo pesi ngo ya ofele ou bien bo tekeli batu. Ba kisi ba pesi ofele. Ba tona ni bo pesi batu ofele. C'est ça. Qui s'y va pêcher au fêlé parce que il faut aider la population. Population a maladie, mais parfois a évité de à faire soigner en gros. Alors puisque c'était son anniversaire, puisqu'ils allaient équiper 25, vous savez, c'est 25 ans. 25 ans d'âge, il y a âge naïe ou bien 25 ans na kata musala o. Asali 25 ans na kata musala o. Ils ont fêté 40 ans na âge naïe, mais à concentrer, vous savez, qu'on concentrer. Presque la moitié a vu pour la moussala bateau, pour la guérir bateau. Et ça c'est qui de Konangaï. Alors, au nom de cet amour-là, du travail, Amdimi, qu'on va moniquer naé au Azui, de partir par là, à Tiango la Bakissi, à Sali Bakissi, pour l'obéir tout gratuitement. Ces gens-là qui ont payé leur billet, qui sont rentrés, parce qu'ils m'ont beaucoup battu, parce qu'on a Bakissi, et puis surtout, nous insistons sur notre objectif, notre but principal. 0 divorce pour cause d'infidélité, 0 divorce pour cause de vie conjugale mal tenue. Les lots, je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas que je vais tricher. Moi, ça la ramabé. Les lots, nos objectifs ont été atteints. Les canisi oyo suki nango kaka awa toko luka Kinshasa mo monde entier et bénéficier na likanisi oyo bosali neti ya lelo. Les canisi oyo suki kaka awa te. D'ailleurs, je voudrais vous informer et vous rappeler que Tosaï est présent en Angola. Il est présent à Brazzaville, bientôt il est présent dans la province, il s'éparpille un peu partout. Donc c'est une grande vision qu'il faut soutenir. Alors j'ai demandé à tous ces gens-là, animés de bonne foi, qui ont la capacité, la possibilité d'aider de telles initiatives, de bien vouloir venir. Les portes sont grandement ouvertes. Voilà une dame qui s'est débrouillée seule et arrive, il y a aider Batouboé. Ça il faut soutenir, ça il faut le faire et il faut encourager. Donc, initiative, ils ont kende. Ils ont vision mounene de Konangaï. Ils ont kende. Alors, sans plus tarder, est-ce que Okokyo peut s'abisso adresse précise, ceux qui battent Balingi, rejoindre Nabino, ou bien contact Nabino, ou bien et si ka siège Nabino, ils ont ceux qui montent à besoin Nabino. Ceux qui montent à besoin Nabiso, Nabi, tu es en Angola, numéro angolais, Zali, et les kakana, Nabiso, les kakana numérica. Sur la ligne américaine à 0 heure, l'émission sur les caca. Sur la ligne, la chaîne, nous soupé, on a combattu et les caca. Nous sommes sur les caca. Donc nous sommes présents. La siège sociale, la Kabamba, numéro 1500, croisement Itaga Kabamba. Tozaliwana, maman galerie de beauté d'attirance, Tozaliwana pour nous soigner. Bino Badion, vous avez des difficultés. Bino Bato, maman les obéba. Les obéba parce que rapport sexuel, le but ça la terre. Parce que le but ça la maman beaucoup tout est. Parce que au salaire mabé, auto éviter galerie de beauté les lois attendisi bateau, atteyi bateau, et puis ce qui est beaucoup plus meilleur c'est quoi? Elle est arrivée même il y a kolakisa bateau kisi, kosa kisi na ndaku. Vous imaginez le degré de sacrifice, vous imaginez le degré d'amour. Félé, alaxi bateau félé. Alors l'action de kosa kisi na ndaku, ça faut foyer à galerie. En tout cas, ceux qui ont été dans cette conférence ont bénéficié de beaucoup de choses importantes qui vont leur aider dans toute leur vie.
Voilà, monsieur. Ok, merci beaucoup. Ondeko Freddy Kipanga Boni. Bien, les coachs Ibenge de la presse, Grady Mouya. Lelo toki mambangu lelo toye na conférence de presse o ya munene bosalisi na maman na biso Mimi Kumbu. Alors récite to échec na conférence o. En tout cas ça récite. Pour la première fois non na mona makambo salamate. Banda makama bilora bokoko ne bato balobaka. Qui sa bokoko. Oh ba ki fiti otana bokoko. Même o kinini otana likasa ya bokoko. Bandé Salamano na monate. Donc lelo ezali première fois conférence mo bangé à conférence to teki billet ya ofele to teki billet na combien $10 na tout le monde a même ba conférence ya ba musicien ba to ya ko to koti ofele mais elo onini esali bino kino ba kisika yango bokoko nde bosali ba po basomba na billet. Non muya obi na ndima muke na yo pour ça le roi Philippe venga ndunguzi tenge. C'est côté na systématique au sentir. Donc mon mère a traité a biki ça m'a lobaté. A bête a pété le loté. Mi baganga na TV na so dans le bango boyeloté. Émission direct ba sala raté. Téléphone ba yambaraté pour na memingam. Mais Freddy Kipanga to ebelo na mambo musique ko tu suma mambo boko konde. Ah muya. Oyebi balobi na butuna moyi ezaka elo moko ezaka changement ba air étant molaka en état c'est comme si 18h bon baza 12h to kana mukili moko nzambe ka be moko donc comme on appelle Mimi Kumbu ezana ngo gravité puisque zolo ba que non oyebi nga pemena vie na nga chwa kulenda autrement dit tanaka ko kisan lenda chwa wana na mama musique mais a toujours makambo ya guérison tindika chakal systématique toujours. Donc, quand on a monté, on a la mbisi moboué. On a la main salité na ochola, na main propre na ochola. Toujours et encore. Mais tout le monde est si batu bakisi ya bokoko, bopesi en pays ya ofeli. Est-ce que bakisi on a bopesi ezaka kapona oflater batuto, eza vraiment bakisi ezo bikisa batu ya solo. Il a ofeli. Tout ça là qui système que ceux qui m'ont donné billet naé. Azana accès na salle, azana moi consommation naé et puis quand ba conférence ya kisi, azuma kisi naé, ake abaye et ça des mois systématique, papa, je moi le yoransuka. Pourtant aussi ma vraiment mère santé que non papa vraiment moto pompe besoin normal. Et ça n'est bon, ça leur offert mutasema ki billet na $10 na $15, azo mérité papa, $10 les gens avaient 9 les gens avaient 10 000 et quelques. C'est comme t'es après la conférence. C'est ça. Tarano salo confort papa sola pour ça na bino ezaki nini tango cette conférence o besoin na bino ezaki nini na conférence o non to linga ki premièrement to la ki sa batuke lelo monde entier doit souffrir bato belé va souffrir mais sans les savoir bato mingi autant mon andela a bel déjà kufa déjà maye ba na été tu expliquer bato que non. À chaque fois, aux vendaka, aux liaka, aux melaka bilo wa secret. Il y a pas aux bomba malade na tanzoto na yo. Et donc c'est nganini, et donc c'est il faut au luka, au se faire soigner. C'est ça. Lelo au yoka au rhumatisme, au hémorroïde, au cancer onin, kalezala rate makambo wana. Mais à partir de l'autre olia ba vivre fait olia au yo ngambo. Bato mingi bazaya ko kufa na ba secret na makambo belé de maman Mimi Kumbu nous a révélé que depuis Tala il a fêté 25 ans d'expérience, c'est pas de n'importe qui. Mais tu vois on a fêté 40e anniversaire, 25e anniversaire. Donc mère a Betty yango et l'équipe bien na bit ni que non elle veut conscience la population que non tant on met la bière, on met la sucré, yeba que on a malade, il faut lui anzete le rabololo. Tant on ça il faut ça vraiment physique. De façon que le corps est là toujours. Il y a un chinois qui est là, au chinois qui a 128 ans. Ah, na yona chinois, bois tout moko. Baras candidat différent. Pour lui, on fait 120 ans. Alors, l'ilobana ya suka na batinyo so bazolanda biso na kati ya RD Congo Info, ya César Ngadi okolobana bango nini batinyo so bazolanda o balandi pe conférence. Na pesi na no venanga César Ngadi na musika vieux yebi. Malheureusement, quand on coach na matanga fait beaucoup de en tout cas vieux yebi. Au petit nayo
Quand tu ressembles, mingi batana ba petit mais nga na petit na yo. Ko bulata o na petit no nga na petit na yo. Vraiment. But ezali que Tonito éveiller nos consciences à battu que no ba se faire soigner et puis batu o balingi bazwa biso. Tozali na Brazzaville. Je crois 1 de ces 4 matins, bon mon asu ngai o ya binoté. Nazo koma na ngambo Brazza déjà 00242. Papier na ngai mwana moi ibara. Tozana Angola. Sara qui sort à Zakuna, Tozana Monga Fula, Dadi Zola Zakuna, Tozana Beau Marché, Joël Kondazana Yemoro Mimikumbu, coaching toujours. Et puis, 1 de ces 4 matins, Tozana Fikin, Tozana Tchangu. Et ça dit que, Batubaya, ou va souffrir de maladie, Baya, va guérison. Tozana a vu ce commentaire, mais c'est tout loba. Pour trop, c'est trop. Photo loba quoi. Il faut tout loba. Merci beaucoup, merci beaucoup. Balobi l'homme en Fimboa. Ngana obenge mikolo l'homme en Fimbo donc Freddy qui panga wana auti ko éclaircir bino masolo hein Fimboa te na memingam film la dit film na memingam voilà maman ngana ebité soki okoba c'est deux mots likolo ya oyo ndeko na biso Freddy qui panga auti ko lobana biso masolo le kindengeni masolo ya conférence et le kindengeni masolo le ki carré mais problème ngana za lango pe na ko lancer na ba basi surtout pour éviter ma boum hein libumu ezaka bien te pour moi si et si ça forme au monde na zaboy na na tibino moko déjà hein je n'ai azolanga vraiment masolo donc na za eza musala mama mimi kumbwa donc naza tibelez nanga mais libumu eza plat donc yango zo ça la fierté à moi si na ko lata nyonso na lingi na lata body na lata ni na lata bien donc il ba si to éviter ko lia butu ndeka mama lobi ko lia butu pour na ba constipation bani makambo belé boya surtout pe likamba teinture ezali ko ligate ba tampon ata tampon c'est beta yoni ni yaka oye kaka ba ko sa elo ba solution vraiment merci beaucoup maman nangai venanga Freddy na ebité soki ata 2-3 personnes au bois capo to kende déjà na suka na kanisi na musika lipasa na ngabi na lipasa mimi ba barate collègue mpanga na France Patricia Somoué na France Julie Chike na France Jaodon François Scott Mère double El Matador Yvonne Luniasi Anderson et puis moi na ngamo l'hérité du trône Roberto Cameron yo yebi ndeto kochara toujours famille na ngamo bimba na bosa nete mutu na Junes na memi ngambo. Et voilà to komi na suka ya conférence na biso ya mokola lelo na bandi na ebandelita on a bandaki na tel sakibino ba point oyo to kolobela na kati ya conférence to mama Mimi Kumbu akolobela biso na kati ya conférence na asi ba nyonso bolandi bino moko boyoki ba point bandeko bazaki sur place ba bénéficier na oyo bazui. Alors sans plus tarder na pesi merci na bino nyonso ba bolandaki biso bochaki bo se disponibilisaki pour na kolanda biso na pesi bino nyonso merci beaucoup. Sans plus tarder na pesi sous merci na grand prêtre César Ngadi waza boss na ngai na pesi merci na mama Nzemba Glody Kumanzambe à Norvège na pesi merci na Kabaka Bangu Chiku na les champions Mami Ifomba hein iso na pesi merci na Sylvie Mouyaski ba dionso balanda kanga Shedo Katanga Claude Katanga na pesi bino merci beaucoup ba ndeko na nganyo so bolanda kanga sans plus tarder na komi kotika bino déjà soko lingi ozo mama Mimi obengi na numéro ya Gradimuya akosala faveur osola na mama Mimi et Tobo sanate na système kaka ya Kleboa toujours tozawana ponako sal labino musala ya kitoko. Merci beaucoup l'ingénieur Kelly na sima caméra ngana bino tokutani à la prochaine.